Na rubrique na biso ya portrait to saleli bino portrait il y a une grande dame na kombo ya maman Angèle Makombo Ntumba. Bolanda yango na bokebi nyos. Ereka. Lelo na rubrique na bino ya portrait na magazine Ereka to sélectionné pour na bino une grande dame oyo bozali ko découvrir tout à l'heure. Lelo na magazine na bino Ereka Info boko ça la découverte il y a une grande dame congolaise. Oyo beaucoup découvrir Kalamingité. Madame Angèle Makombo Ntumba, fonctionnaire international, Oyo assiégea bon na Nations Unies na New York pendant 24 ans mobimba, c'est-à-dire 1987 kino 2011. Madame Makombo a occupé plusieurs fonctions dont Azala conseillère politique principale en charge des questions africaines na cabinet à secrétaire général Kofi Annan et à secrétaire général Ban Ki-moon. Boyeba que ayeba ko assumer ba responsabilité ebele na vie na ye na Nations Unies. Ayeba bongo ko travailler na Nations Unies pour na makambo o etali prévention topé résolution ya ba conflit na continent ya Afrique. Kasi bo simba lisusu ba question o ezali relative pe renforcement ya ba institution nationale ayeba ki bongo ko sala yango. Kasi ya ko simba lisusu ezali ke tout au long ya vie na ye ayeba ko exercer notamment fonction ya conseillère politique principale na département des affaires politiques pe lisusu spécialiste na ba question politique na département ya opération pe maintien ya paix na ONU. Bosimba lisusu que Madame Angèle Makombo Ntumba a travaillé lokola juriste na bureau juridique ya ONU ainsi que attaché de presse. Madame Angèle Makombo ayeba ko démissionner yemoko na Nations Unies en février na 2011 pour être azonga na mboka na ye Congo RDC. Natina était ayeba na kotia expérience na ye na service ya mboka. Inango na septembre 2014 pe na février 2019 azala bongo conseillère de la République, membre du Conseil économique et social ya République démocratique du Congo. Salela mboka na commission ya environnement pe ya ba ressources naturelles. Bosimba lisusu azali présidente nationale ya parti politique dénommé la Ligue des démocrates congolais LIDEC na Mokuse. Azali détentrice d'une maîtrise en droit de l'université de Paris I-Panthéon Sorbonne et d'un diplôme ya sciences politiques de l'Institut d'études politique de Paris. Kasi pona oyo etali vina ye azali bongo mwana ya Congo abotama na Kinshasa le 1er décembre 1954. Yango tokoloba Madame Angèle Makombo Ntumba sala musala na yo po Congo eza na posa ya ba mama ya poyi. Biso tolobi qui se trouve Ereka. Ereka. Totikali kaka na basango ya LIDEC pona koyebisa binoko Madame Angèle Makombo akitaki bongo na changu bolanda ndenge nini asololaki na base na ye mikondo. Ereka. Mokolo ya dimanche 14 juin 2020 boyebako la présidente nationale ya Ligue de démocrates congolais LIDEC na Mokuse, Madame Makombo Ntumba ayebaki bongo koya na commune ya Kimbantseke boyebako esika wapi ayaki ko rendre visite na base na ye oyo ya mikondo awa oye kumba maka epai ya mama Sandra Madidi bakisela ye mama courant bino moko botala ndenge nini masolo elekanaki pepele na staff na ye oyo ya Kimbantseke. Mais on n'est pas mieux servi que par soi-même. Et bandaka ndeni, et bandaka déjà na famille na yo. Toza dans ma membre, surtout ba jeune mon na tunaki bango, tout ça là qui réunion na tuni bango. Combien batunayo a famille bayebi que bayebi LIDEC. Bayebi que ozalaka na kati ya LIDEC. Mingi réponse ezaki négative. Na lobi non.
il faut déjà commencer par famille, soi-même. En tout cas, ba question et tout namaki bondi melangai que bayambaki na kimia bayebaki na kosolola kasi na suka na yango boyo kandenge nini Maman Angèle Makombo a solola ki na micro ya Eric. Pesa, merci na baninga na biso bandeko na biso wana commune ya Kimbanseke lokola ba soutenir l'IDEC depuis tout ce temps, va soutenir Maman Sandra, azaki candidate. Ce qui est dans la catégorie ba élection, ezaki na ba fraude belé. Maman Sandra Moutouazoa qui ba voix est belé. Tout le monde a qui a na ba procès verbaux à Zouaki. Il fallait azala na kati ya parlement. Mais beaucoup na biso na ba fraude à côté. Mais di Kambote to raison ami balé na yaki po to redynamiser parti na biso l'IDEC awa eza toza na tango moko soko tali bien bato ebele surtout ba jeune ebele baza déçu na ba parti politique oya kala ya minene bakoloba baza ba parti politique ya minene mais tant bako zone sa bango na ba affaire na ko diriger mboka boyebi bino nyonso makamba kosala donc makamba malonga te yango wana tolobi non il faut redynamiser l'IDEC kutu mbulo oyo eza 10e anniversaire à l'IDEC donc il faut to bunda to travailler to zela ba élection te pour to redynamiser parti et le pe mosusu eza to sololi na ba échange ba question batuni ba question ebele ba pesinga pe ba idée ebele mais idée moko po na loba na mukuse eza pandémie o toza nango ya covid pandémie et il faut na confinement il faut batika na bandaku ba activité na bango ba réduire ango et ko sala que batu baza na mbongo souté donc il faut batu bakanisa après Covid, toko sandeni, toko liandeni, toko latandeni, toko miswani ndeni, toko tinda bana na classe ndeni. Donc, est-ce que l'activité, toko ça l'activité te peuple à se retrouver. L'activité, batubaye na baide, notamment agriculture. Donc, to solo li ango, toko tandeni, toko finaliser ango, et loko mususu pe baninga balobi élevage et yangwana na sepeli trop na sepeli mingi na mona Maman Sandra ngala kutu na yeba kité que asalaka élevage rapport donc as exemple vivant une jeune qui s'adonne na élevage et puis aponi élevage rapport donc ezana ça qui but na biso na toko redynamiser le col to yawa na kanisi ba échange to jui et ko la biso nzela ndeni to kende pour vraiment l'IDEC et kende liboso. En tout cas j'ai aimé na sepeli makasi lelo quand to bandai kozilela yango longtemps mais enfin lelo yango e salami na sepeli makasi arrivé à maman na kati ya base na ngai et puis base na nga pe baza vraiment content quand on est arrivé à maman sur terrain. Porte est fermée par mon côté. En tout cas, na bengisi batu nyonso. Ba nyonso ba yebi Maman Sandra, ba nyonso ba yebi l'IDEC comme Angèle Makombo. Porte est fermée, nous ne sommes pas aussi limités. Mutu nyonso ya ko s'adorer, ko sala biso malamu tout ça na posa ya batu. Coin ville province à Kinshasa Mobimba et puis pourquoi pas Congo Mobimba.